précipitation et enterrement, Balamoko. Lundi, déjà, bah, tu faut Bakunda. Pourquoi? Bato ba outa libanda ba oya ebemeye mutakufa na 4 heures ebemeye quand le même jour il y a annonce il y a les gens ne trouvent pas collé comment mutakufa na Turquie le mercredi allez malamoko ata milliardaire en très bien. Pourquoi l'annonce officielle n'était pas faite? La première fois maman était partie faire Tangaboti à Kigosala du Boumou. Dans la partie Moussousou, na Awa, ça les surérigé. Bon, on a évité ce qui a péché, tout a péché. Bon, mais avant tout, comment on a? T'es là. Voilà. Donc, après, Azonga Inaï. Et puis, sinon, bien, mais, moi maman qui n'a qui déjà première tour. C'est à ça là. À ça là, d'après, toujours, l'information, tout ça, non. Ok. Cher, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la mort. Arrêtez de présenter vos femmes parce que le monde Tobunda est un monde d'Abitumba. Les diables rôdent tout autour de nous. Ils ne cherchent pas qui tuer, ils cherchent qui il va dévorer. Il avait trop montré au diable où se trouve son talon d'Achille. Ce que je moi si au présenté, ton moana au présenté, au lobby que au coco vivre était ce que moi n'a zaté, c'est ce que tu viens d'étaler devant les diables de ta faiblesse. So tu n'y passé Sonic Afuta. Pasteur. Et là on est dans le ministère des troubles de collègues, il m'a ramené ce collègue même agronomie. Alain. Sonic Afuta bis ça là. Moi si. Qui n'est pas aîné nanga, parce que Mutombo Kalombo. Tout le monde kaka, nan coucou. Et là, on y pénètre tout ça, on a ministère. Avant nous, c'est l'agente féminine. Qui n'est pas pasteur Jean Bosco Kindomba. Tout naïe. Et là, on y n'est pas d'église. Et le cas, problème, na katawa, le problème est là. S'il est sincère, il te dira, c'est la femme. Faiblesse, ça monte dans monté. Alors, il y a Ndeko Marcelo et Monanaki. Il en a tellement exposé au point où le diable lui a fait dire ce qu'il craint. Diable. Il cherche à savoir où se trouve notre faiblesse. Que l'homme de Dieu en avait fait de trop. Il avait trop exposé maman. Il faut arrêter au ministère. On se déranger. On se montre pas brebis. Hier après à Luka, où se trouve vraiment sa faiblesse. Ce qui on a mouillé à côté à ma casse de commencer la salade. C'est parce que Azana source mon concours la PSA. Parce que maintenant il avait tellement exposé son trésor que le diable a dit oui, le col la Job, tu robot la eka kabiloko ya zolinga. Nous savons ce monde, c'est la vérité, tu l'as ngote. Et puis basi ya basena nzambe, pour luka mingi te boza na visibilité na kati église. Ozoka maloba na ye salinga pasi. Alors atali na mbeto boye. Hein? Maman Zate. Est-ce que tu vois que le diable vient de lui lancer un défi. C'est maintenant que le ministère de Marcelo Tounassi commence. Parce que le lieu de prédilection par lequel le diable peut frapper un homme de Dieu, c'est son foyer. Si le compère Sabi Somaïl était que regardez parmi les 12 apôtres, Mini apôtre Batanga Kombo Massina. Super bien, merci beaucoup. Alors j'aime cette façon, cette manière de communiquer. Sika eye nakati ya matonge. Auberge na biso ezali wada pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso, toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3, oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba, na kati ya appartement numéro 3, eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5, oyo tokotaki liboso, bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6.
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro